Je suis là. Mes fans, comment allez-vous? Je veux juste vous souhaiter des bonnes fêtes de Nouvel An. Bonne année à tous, mes fans de Facebook. Merci pour votre soutien durant toute cette année. Pour soutenir Makasi. Vous avez toujours envoyé pour moi les messages, vous avez commenté, vous avez apprécié mes vidéos, beaucoup de j'aime par jour, je ne sais pas, plus de 100 j'aime, 200 j'aime, 300 j'aime. Vous faites marcher mes pages, donc vous avez sur la page dans le sens où vous avez la section je suis maintenant sur YouTube ces derniers jours, j'ai fait des émissions là, je suis sur YouTube. Je fais mes émissions là. Et je vous invite à venir vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Vous tapez seulement YouTube, vous tapez Sirène Dona. Attendez, je vais arranger mes cheveux. Et attendez. Vous venez sur YouTube. Quand vous êtes sur YouTube, vous tapez seulement Sirène Dona. Et avec ça, vous allez voir, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube et vous allez vous abonner. Vous allez cliquer sur la cloche pour s'abonner. Ma fan gaye yo la Sirène Dona. Bo luki nga o Sirène okira. Sirène okira to luko ngaye yo na ye o. Ngaye yo ne ko souhaiter nous bonne année. Bonne année o. 2021 to koma na ngolo ya Nzambe malgré année ezalaki opesi mbwambo aboyi ba mopepe pa ezonge kende me Nzambe apamboli biso. Alobi elase yo bongo zala wana. Zala na soki okufi ba papa Facebook amoni osuwa. Po papa Facebook niveau ba linga ko oboya. Nga ba papa Facebook ngayo na zana bino elongo. Ya kosamba kutu ezata mokete. Toza kokota na bino 2021. Napesi bino merci. Nangaka na esanu kene na bande émission na YouTube. Soki na sisi amba moko bolanda na YouTube Sirène Dona. S'abonner à Sirène Dona pour vous l'andanga. YouTube n'a commis trop rare parce que dans un monde on a comme ça la YouTube live dans ça la Facebook tous les deux dans quoi vos maisons na sali YouTube bino pe bozawana bomona. Donc c'est quoi tout sur la sujet pe akitoko. Ceux qui boye na YouTube nanga boyo ka sujet wana bo super nango. Pour na makambo itali makambo ba bolumbu na réseaux sociaux pourquoi ba bazo l'accès bolumbu na bango est-ce qu'ils a bien to mabe bomoni yango ndenge nini to débattre ngo Facebook ezali place à kosolola to Facebook eza place ya ko ekomi hôtel ekomi place à ko draguer basi place à draguer mbali est-ce que inbox eza malamu nde basalaka ngo mpona mutu moko ça veut dire inbox eza mutu moko mutu musaye ami nanga to komi mibale to sololi mutu amisato azanga est-ce que inbox fali za na mutu amisato po a contrôler biso to solola po to siba te na ba téléphone to na ba vidéo eza malamu to eza mabende yango makamto to solola lelo eza ya koyinda ta émission kitoko na osala bino de fo boya ka YouTube po émission na osala yango te na osala YouTube na kotika awa po napesa bino bambote kala bolelinga la sebe na sepe na bino bolinganga nazala kusu te nasali ta molai na osala sur live na YouTube et na Facebook te mais namonaka Facebook nanga 50 minutes par commentaire 50 minutes par commentaire ba j'aime en tout cas na ko sanga te na yata na fin de l'année na souhaiter ba fano yanga bokomi combien ba 100 000 fans déjà nazomana ba fans ebele à Facebook ba fans nanga bolinga la sire na bino ba vidéo kitoko na sala bino bolingi la sexe na bino donc on compter sur vous parce que nga na kola mukana tongo bo senga plaisir bino sur s'abonner na YouTube nanga yo kanivu po na yebi ke bo sala ngo po bolinga nga naza ko muto oluka ba abonner te kita mata bino ka ba fan nanga de bo za ba abonner nanga bo koma ba abonner nanga ni ba Facebook na sepesi bino mingi depuis quelques années nazaka na bino na publier bino ba photo ande na ndenge na publier bino ba vidéo ande na ndenge na combien de publications sexy à boy to seki to ziba avanti to sali comédie vraiment na passé na bino ba bon moment na vivana noté esengo ya réseaux sociaux na bino et ba Facebook ça gentil na sala bino ba vidéo belé pour na sepesa bino na ozongela ba vidéo wana to sala na époque
Bo commenter, tout le monde a décidé qu'il y a des gens qui sont sur YouTube. Et dans d'autres sur Facebook pour te vivre sous et pour que tout ça là ensemble. Ba vidéo aussi bana les qui ba vidéo aussi bana. Est-ce que ça malamu? La section à tourner, la sirène de les autres abio. Aussi bana les réseaux sociaux. Pour une aussi bana dans vie normale te beaucoup aussi bana les réseaux sociaux. Mabala monsieur comme faka na réseaux sociaux. Mabala monsieur comme bota makana na réseaux sociaux. Ngana va na réseaux sociaux surtout Facebook ndé. Wande babela bakoko place nga nazala nde siege mpe wana la sire mpe dona naza bakombo ebele eutaka bakombo na nga nyonso source na nka Facebook lelo naza na YouTube naza sirene dona donc nga naza wana mpona bémission sans tabou mpona bémission plus de 18 ans mpona koteya bato te nde kovanda na libala kosi baleli koma demode bamama bazoyeba lisusu te bakomi na siba ero mobaluka kosiba okosiba kote contacte nenda resa bino nenda kosa bino kosiba ne kota makasi bandeko makasi lisusu donc video oyo eza mpona kokonscientize kaka oyo eza kaka bambote bajoye noel mais mission elingi esalema siko kala mingi te na YouTube nde naokesa kuna nde naokoka kosala émission na YouTube donc bafan na ngai ya Facebook je compte sur vous bapapa mponga bafa bamama balinganga ma mingi te na Facebook je sais pas pourquoi nana baami mingi ka mibali je sais pas mibali balela baola sexy na sa koboni amu bapekisa mutu te amu mpe batindaka mutu te alingo me amu bameritaka mba fesi bamoni la sœur azala gentil la sœur bona gentil mba fesi balobanga gentil balobaka la sirène comme tu es gentil ta babandika français na olasaka miso c'est vrai to natangi mbos nakoki kambo te nzombe kodrage na Facebook ya malamu tozoyeba te mwasi ya moto aza wapi mobali ya moto aza wapi mobali je t'aime est-ce que pe mama osukutela je t'aime na Facebook kala bayebiso je t'aime ana te yaya tolobela na YouTube mponga namoni YouTube na osamsani natali YouTube depuis nakoti mwango mandi nakomi otravailler natali namoni moto asalaka eloko andosala nandosala nanga na Facebook naka makambo balobela makambo kosiba na ezongi boyekebe siko YouTube kuna politesse na respecte bato ya YouTube nakoya badelire ya Facebook na YouTube te mais nakende kasika na angle ya ote ya sans tabou po bamariage mpe ezokufa kosibana so bato bazosibana bien te badivorce ezosalama vominga kasi nadiembela nanga tema sans tabou po sans tabou na osolongo kitoko oyo nga na wana eza domaine po kosibana nga mutu mokonzi osibana naza koto wana na olakisa kitoko ebo tosala ndeni po kuna YouTube eza politesse baparent me nga mpe na ye na ndengaki parent po akota Facebook en tout cas délire eza ya makasi la sexy sirène koto nga kuna sirène dona tokoye des personnalités différents na jouer des jeux mais na Facebook nakoki na direct te na YouTube te moto achangeaka donc naye kaka na style nanga Facebook nazo améliorer yango kosibana ya mariage nazoteya siko nalakisa bamama ndenge nini moto akoko garde libala na partir ya kosibana mpo nalakisa bamama valeur donc nzambe asali kosibana esengani ya saki nga te bongo likambo ya bobezanga la seye ezoloba te wana bokokosa makasi nga te nzambe asalaki yango nzambe asala bila sirène sala sensibilisation donc bato bazokobosa ya kosibana rappele la sirène akoki likambo te nga naye korapele bato kosibana eza bien pour la santé c'est vrai po stress obike kosibana te komi komema na liwa bato boni bakufi mpona manque de kosibana basibana te esali bango stress bapete les plans bato bakufi combien de gens sont morts mpona basibana te lelo stress ekoma euta we bastress mosusu euta maka kosibana nga akosi likambo te donc bandeko joye na bino babonani na bino nga la sirène asali notre vidéo mpona sepesa bino po bwa bafan na nga merci nde boza boyela bapage na nga nyonso na 45 page
il va Facebook à l'extérieur plutôt lela la sirène pour gentil la sirène à c'est si tendez à mis ça la jolie pour un conseil pour noter sur émission qui toque autour c'est sur toutes les 45 pages va s'abonner na page on a 21 000 abonnés mais sous n'a pas ça ba 2000 3000 4000 dans na na tonti na ba fan dans na tout le bata 100 000 fans ba komi parce que je travaille na zo ba masola ko si bana na zo teya donc à côté à côté na moni na côté à bete les ka ko si bana na dembeli ka ko si bana pour que si bana pesa na mariage na dembeli ka témoin pour na éduquer masse na ko si bana pour mon âme dans un domaine la série mon to sandente to c'est bon pourtant nzamba moni ke bato bazo souffrir les âmes meurent pour nom de kosibana nzamba bi kambo nga na kokion te la sirène ozana musano nini na pinzambe présent nga na aider bato koto na ke te ya nazo ko sensibiliser kosibana kosibana eza bien pour la santé nzamba azalaki zoba te kosibana ezaka mpona osala bana te eza mpe mpo nzamba moni atala bi nasali être humain mais namoni être humain na musala bando sala na via bando mene stress ezala il faut napesa elomo oyo bando détendre ye nga kosibana mpe nakoki kambo te nzambe iposala mibali boye oyo biso basi tokoki kambo te basi mpe bamama est ce que boko kokali kambo oti kosibana non ntango nzambe atindi biso baange mibali pembe na biso namoni émission tosala affaire à suivre na kati non to continuer en deuxième partie. Merci à vous et bye bye. Joyeux Noël et bonne année 2021 de la part de la sexy sirène Donna. Bye bye. Portez-vous bien. Que Dieu vous protège. À bientôt.